Batu nuance tout au Baolanda biso lelo. Ça dépend R et au côté la bango. Donc toye lelo pona koloba makambu ya plateforme Fachi Mokonzi. Na kati ya émission oyo ya pati plateforme moko salamaki na objectif ya ko accompagner ba projet ya président de la République. Donc le président Félix Fungoli biso maboko lobi mutu nyonso tout azana un de plus nae aza bienvenue na Congo. Alors tozui awa on est formé ici parce que diplôme na biso oya France ezande moté na oya Congo. Donc yango na siko o tozui awa na France to ke na to ke ko sa pe na Congo parce que Congo bazana besoin na biso. Bazana besoin na biso na nzela ya plateforme Fati bazana besoin na biso parce que tozo mona problème ozo tungisa kuna na mboka na biso côté médical eza moi mobulu. Alors biso tozui yango un de plus pourquoi pas to kende ko présenter ma projet na biso pa ya président pour tous ala le bienvenue par rapport à autres. Bonjour, bonsoir, Nathan, écoute la bino, ba pays tout, oyo ba congolaise et congolais ba vandi. Le lot toza awa koloblaka ka des sujets oyo eza ko tungisa ba congolais. Oyo congolais lingi kondimate mboka na yo, to ba riche, to na tout oyo to ko vivre nango mais tozo souffrir na ba pays étranger. Ya omoni président na biso Fati Mokonzi azo senga na ba congolais oyo batangi, oyo bazana ba stratégie, oyo bazana makambu. To sola partout atoko ya na Congo te mais sola kaka bako sola yo na maye na yo yo na deux invités ya makasi oyo ba Simba Paris oyo Paris le belapé bango na loboko ya mobali na Claude Mosei oyo kolo événement oyo boyebi bino moko na loboko ya mwasi to na mama Kati oyo boyebi ana association pazali monganga en tout cas monganga baboya ka été parce que beli oloraye le lot le belaka pour congolais à comprendre et là on est au fond de awa c'est pour na kolobela mboka na mama social to ba nini to bongisa mboka na biso vous allez brancher na www.114cadence.info.com il y a passé les bonnes si naza pour na bino merci bana kini bana poto nene na se bino nazo yemela bino o na bana na question liboso ezali Claude Mosei o boyebi aza mutu à congolais ba producteur na poto ba kimisatu o to ebaki na kala mais lelo ba ki belé mais to ebité mais lelo to so makambo ya mboka to fongola pour comprendre pourquoi lelo to fandaki awa pourquoi lelo to so makambo. Bonjour mon frère Nanga Claudie. Bonjour Pati Libondas. Bonne santé. Santé très bien, santé très bien. Idengo e yaki ndenge nini batu bayeba. Ouais, plateforme, la plateforme Fachi Mokonzi. Donc, l'idée est venue d'un ami, Guy Laroche. On a qui idée, les canissi Oyo, na De Gaulle. On a qui les canissi que il y a ça la plateforme de façon qui est tokoka kosangana. Mais entre-temps, parmi biso, il y a une ambition politique. Il y a soutenir l'ambition Zalaki. Alors, on avait vu que c'était quand même bon, il y a que énergie ensemble. Parce que nous, les Congolais, on a souvent l'habitude de travailler toujours tout seul. Or, l'amsou union, il y a un salaka force. Il y a un falaki, to sangana, bisonyonso, na kati ya plateforme Oyo. Donc, la plateforme Oyo, alors comme nous sommes de la diaspora, on avait vu que la diaspora est la puissance moko ya makasi na développement ya mboka. Parce que l'objectif ya biso ba congolais ezalaki toya ana poto enfin que tozwa mayele pour un jour tozonga na mayele wana na mboka. Yango wana likanisi wana ya plateforme esengaki to réunir batu nyonso baya vraiment ko adhérer na kata plateforme oyo enfin que to accompagner ba projet ya président de la République na ba domaine nyonso oyo biso tozui expérience à makasi expertise à makasi a na poto yango wana na kata plateforme oyo zo réunir ba corps nyonso tout ça veut dire que tozana ba électricien tozana ba échafaudage tozana ba peinture tozana ba médecin tozana ba
infirmière, toza aide-soignante. Donc, misala nyonso oyo tokomi nango lelo les premiers à na poto. Que ce soit la plomberie, que ce soit la sécurité. Donc, les Congolais, nous sommes partout. Et tout le monde a que à partir de la plateforme Oyo et aux alocaux la vitrine Oyo que présenté ba misala nyonso o tozali na yango auprès ya Mokonza Mboka. Enfin que lobby tokendaka pe ko former batu na Congo. To former batu na Congo ndenge za batu bayaka na poto pona aux formation. Par exemple, il y a l'électricité. Ah, ouais, les comme na électricien, il y a bien, il y a solo. Donc, on a un caméraman, il y a solo. On a un animateur, il y a ba émission, il y a solo. Donc, maïe le on a surtout awa, to lingi to ramener yango na kati ya Congo. Donc, objectif pena ya plateforme oyo yango wana. Merci beaucoup Nasi Bozo Kibino Moko ndenge alobi. Et là, on sexualité. Je crois, Congolaises, tous un esprit, il y a qu'à soutenir Mboka, pas esprit, il y a toujours, au Yemoko, papa Nabiso, Akipe présent Nabiso, Mobutu, Abaki Tatabo, Moko, Ekolobo, Moko, Molingo. Voilà, Nasi Nalobo, on a moi si, Nena Jolabino, Maman Kati n'est pas présenté, Azanani. Bonjour maman Kati. Bonjour Pati Libondance. Boni. Ça va, merci. Le lot on a besoin de bakaka pardon, ba yeba ndenge nini okineza ma show parce que Congo linga ma show. Au présenter bien zanani na capacité nini na musala na yo na poto na émission oyo ba comprendre to le belanine. Merci. Ngai nazali infirmière. Donc, ça fait déjà 10 ans dans un métier infirmière. À part Moussa Nangaya médecine, Nazali P, présidente de l'association Avo, au Bandi il y a une année. Et puis, Naza sous membre de la plateforme Pati Mokondi. Merci beaucoup, Moni Binomoko, pour ce que poto. Claude Aza koluka batute mais batunde baluka pe Claude parce que aza mutu événement nda kanga batunyo sona seponi ni batombola ekolo na événement je crois de l'autre zana awa ozobomeli biso nini oyo pebe congolais balingi ba comprendre pourquoi yo za mwasi na kati événement ya makasi boye mission ya makasi bo oyo congolais bozobanga te Fatima Kondi nabité. Bon, merci Pati. Eza kutu likamba kubanga te. Omoni président na biso alobaki afungole maboko na mutu nyonso tu. Oaza na besoin ya koya ko bâtir quelque chose na Congo, il sera le bienvenu. Alors na obiso tozui awa na France. On est formé ici en Europe. Na métier on azana, on a moni que pourquoi pas ngapena kene na Congo quand même na kene ko lakisa. O nga na na France na aider pe pays na ngai. Donc eza na ndenge moko ya mabete donc afungole ki maboko donc on est le bienvenu. Et ça n'a pas bien monté donc alors on toujours ça la paix moutounion surtout étant qu'il y a un accord médical nazo pesa pe nazo singa na obenga pe ba corps médical netingai na obenga ba corps médical netingai. Merci Nasi papa na biso Fati Mokonzi babi président ya Ngambe président au temps normal parce que dans la Congolais tant artiste et musicien d'être toujours. Mais merci pendant Makati na sepeli pendant na au lobby et c'est un plaisir maintenant au balanda yo parce que quand tu as 4 émissions en tout cas vous avez toujours branché Claude Mokondi babi kolo venema pourquoi yo zuka Makati pourquoi au bandi maman émission makasi boye avec Munganga et ça n'engeni. Oui bon Kati na Kati ya plateforme aza d'abord aza na poste na kata plateforme. Moninga na kata plateforme Fatima Konti, naza porte-parole, naza cordon et puis naza cofondateur. Il y a plateforme où ils en a battu et belé. Donc tous en a cellule de base où Mama Kati a offert partir donc na noyau dur a offert partir na noyau wana et en wana moni loko la biso tolingi toujours parité il faut ezala et en moni na memai quand même moi si azala mobali azala pour égalité quand même. Mais na kata plateforme on a tous na batu belé tous na ba Jimmy Bofosa tous na ba Chico Mabele Mame tous na ba Jojo tous na ba Dozo Capo Bianco tous na ba
Jafar awa toza na ba Churamboma, toza na bato baza mwa ebele ba Django, bato baza mwa ebele o ba constituer mwa noyau dur wana, toza na ba Koni. bozobanga te bato wana tozotanga wana mpena nde balobi Fati mpe ose eloko te bozobanga te kaka bokumisa Fati parce que nga azali journaliste nosala mosala oyo peuple congolais balobi na pose oyo baquestion yo na pose baquestion bozobanga te Fati apesi bino nini oyo déjà bongisi na mboka. En fait, il faut te comprendre le moko. Tu vois, au moni mutunio suna mokili azarana vision. Vous comprendre? Il y a des visions d'abord, ce qui est plus important. Biso toi ba fan ya fatité. Toi ba fan à fatité parce que si aujourd'hui ça marche pas, lobingam na ozamuta liboso na olobake, moi je quitte plateforme Oyo parce que vision onga na mona ke panae na makambo ezo salama ezo correspondre te, ça veut dire que donc on a quitté la plateforme. Mais pour l'instant na zo mona ke tozo keni na même vision Oyo ke le peuple, l'homme est au centre. Il y a un projet en alliance tout. Tu vois même au monde qui est au corps médical parce que corps médical, dans le centre corps médical, on met d'abord le patient. Donc l'homme est dans le centre. Le peuple d'abord. Vous comprenez? Donc il y a un et là, il y a un égalité. Biso tozu mayele, biso nde toko accompagné parce que président Mobutu, dans le discours, si je me rappelle, il disait que le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Vous voyez, aujourd'hui, Fachi a un projet. La preuve en est que je suis flatté même. Et puis, je profite de l'occasion pour remercier le président de la République pour la rentrée scolaire. Donc, parole dit, parole fait. Rentrée scolaire et Salamaki Lobby. Bana bazongi une école primaire avec gratuité. Et ce n'est qu'un début du commencement. Vous voyez. Et puis bisope a na poto batupe bali oyo bana batangi na niveau enseignement toko banako se réunir na ba moni plateforme oyo za munene neti ngana kata plateforme nazo qui peut aussi côté mo culturel. Voilà en tout cas bana kinto se pelera déjà parce que papa tout bo kemba o fatia se eloko moko te ngana yeka na sa musala parce que aza présent na biso photo lingaye to soutenir ye parce que musala to sala o pona en France. Pour nous avoir toujours branché, il y a que Congo, la vérité, on a besoin de Moussala. Pourquoi on flatté présenté mais on flatté présent parce que moi on a kini moi on a ndegonayo moi on a gansé non père autant un peu fait non. Si on a ok parce que beaucoup de Congolais pensent que nous on est venu là parce que on a la Daesh Ali parce que ça marche plus de ce côté-là ou de l'autre côté. Il y a un toyene tiko chité na politique comme ba flatteur, ba ko flatter pour gagner quelque chose. Non. Je vais vous dire une chose que moi j'ai commencé à soutenir le président Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi. D'abord, je suis un patriote. Je suis la première personne à avoir organisé la messe de Rossi Chimanga, l'ère Koufaki, à Anapoto. Comprendre? Quand je fais ça par patriotisme. Et je fais ça parce que je suis un événementiel. Ndenge mon colère na salaki messe ya papa Étienne Tshisekedi l'ère Koufaki, na salaki messe nae, mais sans pour autant qu'on a la moutu ya de pes. Mais na salaki yango pourquoi? Parce que na patriote. Comprendre? Donc sa vision yangonde et bandaki kotouche ngai. Vous comprenez? Nous avons un défaut dans notre pays. Aujourd'hui, les gens votent parce que pécier quelque chose, sens même il y a voter. Comprendre? Moi, si je suis Félix, par rapport à ces projets, projet vision nae, na mona ki ke vision oyo, et sa vision moko nga, il faut adhérer na vision et c'est la raison pour laquelle je suis là. Comprendre? Donc, nous ne sommes pas de flatteurs. Moni Bango, donc la plupart sont des opérateurs économiques, des gens qui travaillent ici, donc gagner en vie na Bango paisiblement, mais pour le pays, il faut aller servir le pays. C'est la raison pour laquelle Maïe, le Haut-Audu, Nzamba Pesibiso, il faut que partager dans le pays. Donc, dans le domaine nuance tout, au monde a mis ça là, aux plateformes, au éco-sala,
Donc bato ba comprendre tina nini vraiment oyo tozo sangana pour na plateforme oyo comprendre. Merci beaucoup, Monsieur Claude Mosei. Merci. En tout cas, Maman Kati, nani esongo mingi ya koyamba lisusu parce que esongo mingi pena parce que basi boze be na France. Teraza invité na fiche atala kité parce que surprise pour comprendre il était tout ça la musala pour na lokoso, tout ça la musala te pour na non. Ata présent, faut te passer honneur parce que ata présent à Congo, o azaya pays nangai, pays etonda bomengo. Totika bafitité ya kofinga président de la République tochanan tochangungi o tochampese faut tochaka mutu oyo aza congolais pona asunga biso mais botala musala oyo bandi bozala na kimia asa même pas inani nana droit ya koloba makamba mboka na biso pona nini eza pays na ngai makati na ndenge na ka oyo événement zoloba esengo nini oyo yo ozozwa eloko nini oyo bombeli siko congolais pensante que congolais ayoka na yepe président république akoyoka awasala pe moi honneur ya ndeko na mwasi take maman na mwasi merci merci Pati bon eloko nga na koloba déjà tolinga ki changement na Congo tolela ki mwana mboka azwa pouvoir donc nzamba sali ke mwana mboka azwi pouvoir alors tori ko juger mutu kaka lelo lobité il faut laisser le temps parce que auti kokota akuti makamndengi ezalaki te donc faut lui laisser le temps donc tozala simana ye pona ko soutenir ba projet ne oya zanango donc tokoki koloba te ko yete boete non mutakuti ka siko tokoki ko bwakile mabanga te to bana ko juger non parce que tolinga ki changement biso to banda ko lela to banda to ba kutu même kutu nini mais ezala kaka changement alors akoti azu pouvoir azoko œuvrer alors to zalana azana ba projet moko o eza vraiment bien pour na peuple congolais ndenge balobi que peuple d'abord c'est le peuple azana ba projet moko eza bien siko biso a en Europe loka toza bien formé tozana ba makambo o ya bien pourquoi pas tokende pe kuna tokende ko œuvrer na makambo o biso tozana ngo toko pe ko laksa un de plus tozui awa na Europe donc wana nazo soutenir Fachi na ba projet na ye na oyo nga na zui ana connaissance o nga na zana ngo côté médical pourquoi pas aller aussi na pesa ba o bazana ngo te kuna na Congo donc yango na nde monique na za vraiment partante na projet o ya Fachi donc na za partante na plateforme Fachi Mokonzi pour na ko soutenir ba projet ya Fachi. Merci Maman Kati bana kini bonasi bo comprendre to okende déjà to okende ko chiter déjà na émission na biso parce que c'est le moko ya court pour comprendre to solo awa ba monotonité ce que de continue na deuxième mozindo ya makamu na biso ya critère pour na koyeba ne papa Claude Nesabino aza l'homme fort l'homme courageux ndiye na façon tout et courageuse aussi aza awa par la sabasi nyonso na ko présenter ba congolais nyonso na domaine o to kota awa ya critère pour na toyeba o to soki mama ya politique mais to rozonga ngo susu momke na suka pour na bo comprendre base ya papa Fachi Mokonzi nde misala na ba art papa Claude yangote Bien sûr hein, et là on a aussi ngali susu pa na biso ba congolais nous luttons aussi pour na biso parce que le plus important il faut to mema bolingo comprendre entre nous il faut vraiment bolingo et zala on peut construire un pays que s'il y a l'amour. Et par l'amour, tu peux développer, par l'amour, il y a un sali qui est fanda boy. So bolingo ezala kite, tu peux kozala esika morote. Yango na zo senga d'abord ba peuple congolais, tout ça bolingo liboso. Hein? Aimons-nous vraiment, aimons-nous vivants, et que ça soit bolingo moko sincère. Vous comprenez? Je pense que tokoki ko avancer vraiment, toko sala ba exploit et à danger. Il y a rien qui manque au pays. Tout est au pays. Vous comprenez? Tout ce qui nous manquait, c'est les savoirs. Maintenant, nous avons les savoirs. Donc, dans le domaine, toko mekako réorganiser parce que na kata plateforme oyo, eza vraiment munene. Eza munene. Vous comprenez? Que ce soit à niveau de cariste, nous avons des caristes. Donc, misala ni on se samara na poto. Claude na katsote, tongito kota na mozindo kene biso malamongo parce que c'est une mission politique et sociale. Na social ils ala direct parce que président a besoin ya yo, yanga, ya maman. Bata misala baza d'après pour le 17 quoi, le 17 septembre président Zoya
mobilisation ya batamisana bakozala pe pona baloba président senti oui aza na soutenir na France, na Belgique, partout où ils ont. Bien sûr. Tu sais quoi? Il y a eu des élections qui s'est passées. Il y a un bref place. Il y a eu des élections qui s'est passées au Congo. Vous comprenez? Ces élections est passées dans irrégularité et belé. Vous comprenez? Là, c'est question de choix. Il y a des bateaux oyo, vota qui présidenté, c'est leur choix. Ils ont un bateau P, vota qui président. Mais en ce moment où nous parlons, il est le président de tout le Congolais. Na o bavotaki, na o bavotaki te. Ils ont un bateau bakolinga, ils ont un bateau bakolinga te. Vous comprenez? Mais, souci na biso lokola, intérêt na biso nyon sezaka ka Congo. Tout ça là de sorte que vraiment que Congo et Koka ko avancé. Alors, pour la date, il y a le 17 septembre. Donc, président de la République a à Bruxelles le 17 septembre. Je pense que pour la France, ils en ont un mois de novembre, si je ne me trompe pas, dans le mois de novembre. Mais là, tous ont préparé arriver à président le 17 septembre. Donc, il y a du 17 au 20 septembre à Ozalana, Bruxelles. Il y a tous invité la plateforme, l'association, le parti politique, au regroupement en France, au soutien président Félix. En tout cas, tous se mobiliser. Tous à la vraiment ébélé. Nous, dans notre plateforme, on est en train de se préparer. Par rapport à transport, bus, pour amener des gens à Bruxelles. Vraiment, Tokende, Mokondi, Amonake, Azaïe, mon côté, mais Azana peuple, Oyo, Aza derrière yé, peut continuer à soutenir yé, naba projet, O, Azanango, pour na intérêt et à peuple. Comprendre? Yango, tozo bengisa, le kola. Kati la fille de grâce sali tozo bengisa ba maman nyonso ba maman surtout baya ko adhérer na kata plateforme oyo baya ko adhérer na kata plateforme oyo eza plateforme moko ya munene eza vitrine ya diaspora auprès du président de la République. Comprendre? Donc plateforme oyo ekozala oyo représenter makambu na biso nyonso auprès du président de la République. Kati ote papa na sir na idée lobby nazo na mbangu ke pa maman kati babi yende bois noir moi c'est un mundo avec une tabanagu. Pourquoi? Parce que congolais a rené mutamundo hein tout en vérité et on tourne maman kati bois noir on a asaka bien roi japonais chinois makati ndenga lobby wana pena ba maman oko personne na non c'est ba maman pona hein yaza papa a lobby déjà parce qu'il a un souci abi bien bolingo eza parce que émission nga bien zali bolingo eza émission au papa na biso fati eza émission ya bolingo parce que na bi ozana bolingo ozo sala tout possible congolais ba comprendre papa qui se kede o ya bondi na mboka na ye te yope mwana ye na yebi président oza président ozo sala un plus émission o Rolanda ngo ko comprendre to na simana yo pour na soutenir biso ba congolais na tous les ndenge papa moko da lobby bolingo fezala makati yesa na ba mama pena ba pena souci ba maman balingaka nini maman bozozela nini. Merci Pati ndengo pesi ngai parole omoni ba mama bon botalaka ngai pe naza mama lokola bino na ekomi kumisa te me na ekoloba eloko moko omoni biso ba mama ta musu tozo ko se sous-estimer bon eloko ni tokosala eloko non mama ko se sous-estimer te omoni oyo zokozwa awa ezali pe intéressant ko kene ko sala ngo na Congo donc nazo benga ba mama nazo mona pe oui ba lisali sezali belé ba tupé bazo kene kisasa bozo keno sala ba aide humanitaire kuna na Congo pourquoi pas boya ko adhérer na plateforme Fati Mokonzi donc ba idée na bino toza nango besoin ba qualité na bino toza nango besoin ba connaissance na bino toza nango besoin ba compétence na bino toza nango besoin poto sala eloko moko pona mboka na biso Congo. Donc eloko liboso ekosala biso nini bolingo là où il y a l'amour makamu surtout ça yangana ba mama no surtout oh ba association ezebele donc ba 94 toza na besoin na bino ba mama tapis rouge toza na besoin na bino ba lisali sans fin toza na besoin na bino toza pe na ba cameraman ebele toza pe na ba chroniqueur ebele donc toza na ba ebele vraiment qui est plein de forme et ça ouvert à tout le monde. Donc ozana idée na yo yaka okozala le bienvenu pour na ko soutenir plateforme Fati Mokonzi
ba idée na biso tokita nango kuna na Congo tosala pe pona peuple congolais baza kuna ebele tolobaka ata musu basaki eloko te mais biso tozana ba connaissance alors soki tovai nango kaka awa bongo bango kuna siko bako apprendre ndeni baozwa ndeni alo ba mama nazobenga bino ba mama boya ba connaissance boza nango do tozana besoin na bino oyebi kotonga coupe couture tozana nango ko former pe ba couturier kuna na Congo mama oyebi ko sala nini femme de chambre to nango pe besoin oyebi ko sala métier no surtout tozana nango toyebi yango tozana nango besoin pour to que no sala kuna na Congo donc na bengi bino vraiment bozala ba bienvenue donc ibo tikalaka te eloko akobanga ezate tolukaki changement na mboka na biso nzamba sungi biso changement ekoti alors Fachi afungolaki maboko na ye na mutu nyonso tu o azana idée na ye akozala le bienvenu na Congo alors yango pe tozo benga bino à travers plateforme Fachi Mokonzi bokozala pe ba bienvenu na ba idée na bino bokoya nango ekozala pe un de plus pour le bito que nous bâtir na mboka na biso Congo namoni pena koda nche mutu boye seka ba mama bo sentir moninga mama kodo o sentir moninga yemo do te rasol. Ouais, donc ce Cathy Azo bongo pas à maman d'abord coup de chapeau vous comprendre coup de chapeau vraiment makam oyo ezo singa boania toi on a besoin batu bana mayele batu bana besoin ya ko pousser mboka vous comprendre la porte est grandement ouverte donc mutu nyonso alingi aya à contacter biso toroyambaye vraiment aye na ba idée na ye na ba projet na ye ezate que otiki makambu na non okoza na association na katsaza na association za na association na mais oza allié na kata plateforme à partir de plateforme oyo tokoyi ko mema idée na yo musika ti pembeni ya mokonzi la msu yomo oza na difficulté okoma nango pembeni na mokonzi mais à partir de plateforme oyo toko kene na projet na yo ti na pembeni na mokonzi à partir de plateforme oyo donc c'est vraiment très très important todo senga na bat vraiment ba adhérer bon ngai loko na muta culture eloko na do senga na ba artistes musiciens tous les artistes et musiciens je pense que défi musuto na Congo est un changement de mentalité alors na place où on a changement de mentalité na zo senga ba artiste congolais bozala ba pionnier ya likamu oyo ya changement de mentalité donc boza vraiment ba pionnier bo sombeloko oyo ezala devant na bino parce que boza ba modèle boza bat oyo population alandaka population a suivaka vraiment donc bozala ba modèle na biso bozala ba pionnier pour na likamu oyo ya changement de mentalité. Alors on a aussi un artistes musiciens, tous les artistes musiciens. Et on a aussi un abino sous journaliste parce que vous avez quatrième pouvoir et mboka. Vous comprenez? Beaucoup ka koyede biso na kata plateforme oyo de façon que bon même quand même baide na biso musika parce que na vitesse ya lelo ya internet binonde boza ba chef na yango. En tout cas, bo aider biso, bo sunga président de la République to atteindre ba objectif au tozali koluka pour Congo lobi ezala malamu et loko vraiment nazaki nango ko tenir vraiment yango wana surtout ba journaliste bozala ba modèle boye ba ke tozana défi ya mentalité oyo ya batu se dégrada pendant bambula na bambula que ça soit na Congo que ça soit ici donc bo aider biso bo aider plateforme biso to se réunir saka tozana ba na kata plateforme tozala na ba réunion bando salama lelo réunion ko salama juste kaisa ba cordon o ba occuper corps médical ba kutani bango na bango ba sali réflexion nini o ba ko sala po ba apporter na Congo lobi to ko kutana bato ba kana domaine na sécurité qu'est-ce qu'il faut faire sécurité à Congo to ko sala ngondenge nini bino bo na domaine wana to sala ba journée de réflexion to réfléchir en fait que to na ba proposition il y a bien o ko sala ke mboka na biso et koka kokende liboso comprendre mutu moko azali kolo ya mutu te na kata plateforme oyo ceux qui oye en tout cas bako yambayo na ndenge ya bien parce que eza compétence na yo ne mutu ekokomisa yo place ozoduka okoma c'est ça na pesa lobi yango na ngana loba parce que na bakisi kaka oyo question na tuna yo na ndenge mama kata zoloba awa ba mama nyonso sala ménage o sala ka boy bo comprendre pourquoi ba lobi mouvement oyo parce que babika ka Fatima Mokonzi parce que yende président o akoyi ko bimisa même finance na ba idée na bino na ko pesa bino moi makasi
ata ya nyonso te mais ata ndambo mpona valeur ya classe otangaki avancé nde nasi na comprendre idée na yo yango wana yango non. Parce que d'ici là, il y aura quoi? Tous a besoin de petites et moyennes entreprises. Vous comprenez? Tu comme appel na ba crédit na niveau ya Congo pour na soutenir bateau ba projet ba petites et moyennes entreprises. Vous comprenez? Lelo biso bateau toza awa. Toko kenda rapeka ko former bateau. Ata ke ko sala te mais ko former bateau. Et le roba luka bateau ba longo na Congo ba e awa pour ba roye ko la par exemple plomberie. Ba former bateau na plomberie. Et que biso to na bateau awa déjà ba congolais oyo na niveau ya plomberie deux fois te. Mais pourquoi te bateau na ba ko kende na Congo ba former bana na Congo et puis misale zoya pour misale ko sala na Congo. Donc on est obligé de construire le Congo. Pays est vide. Il faut pas construire Congo. Bateau ba construire Congo est bateau musuté. Papa tina wakati wabwe parce que moni eza émission na iko sala musala pona Fati Mokonzi ba question yaki ya peuple congolais papa Fati naza ko senga azali ko représenter yo na musala oyo ambassadeur na biso ndg pona kota pona comme d'ailleurs chuter une émission ambassadeur na biso oyo ya France aza na souci ya ko soutenir pays de oyo pona batu pe mingi balingaka toujours congolais a souffrir na pays oyo congolaise et congolais bosekaka biso na France la Belgique tout mais quand biso mutu na ba Western Union nyonso pas beau vivre tu comprends tel kambona yo kotona olubini parce que moi misala oba comme ba yebi awa ozoloba pesa papa biso Fati oyo bo soutenir ye pesa un message pena pas comprendre ba tactique ya misala awa na kine comité tala bina caméra bien awa siko tala caméra pena et ça président 2 3 pour na comprendre pas d'être chité pour comprendre le souci déjà au lobby belé awa pour tout ça la motonité pour comprendre les bases il y a bateau ba capacité si maman na so kataza awa a mis donné monsieur peut aussi tété le bon président à comprendre pena souci ni oyo parce que ozo bundana mingi na critique pour na ye mais yena na to comprendre ngote a comprendre ngo sikoyo ozo bunda pena na ba comprendre ma yele nini oyo batu bazu na France bande konanga congolais na kisasa awa to na vitesse à G mamsu zo bima awa na kine comité yomoni Claude aye awa pona aye sabino vérité bo pe sa chance na ba idée oyo basali pona valeur à Congo je crois na si yangote. Oui, donc moni to ndenge lobi ke to na vitesse moni na ko zologa exemple mo ya pete mon niveau peinture lelo moni peinture comment otama lelo na Europe eza différent na peinture oyo esama na Congo moni ba construction ba ndako oyo esama na awa eza différent na oyo ça donc comme na nouvelle technologie Congolais azwi mayele ya kosakana te donc mayele na domaine nyonso donc Congolais ayaki poto kolala te vous comprenez Congolais partout que ce soit na Bruxelles que ce soit en Allemagne que ce soit na France na France na Suisse, partout Congolais à aller, Congolais à apprendre quelque chose. Vous comprenez? Il y a une plateforme OESA, une plateforme OESA, c'est limité qu'à la parité. Plateforme OESA, même dans Londres, dans Belgique, dans France, donc dans Europe, partout, aux États-Unis. Vous comprenez? Tolingi va représenter la plateforme Bazala, na Kataba Moka, na Nyons tout. Enfin, que Congo a 90 millions d'habitants. Le Congo était grand. Congo est à Kinshasa. Congo est à Mounene. Oyo espace ya mutu nyonso ezali vraiment sous le soleil donc yango wana na ba mayele oyo président na biso grâce to ali na yango tala présent na yango pour président na biso afana na poto azana même langage na biso vous comprenez à travailler awa na ba société ya poto donc ayebi passe ya ouvrier vous comprenez donc je pense que message autour du président ça lui voit droit vraiment au cœur. Nous avons fait à Bruxelles depuis 90. Nous sommes à Bruxelles. Donc, nous avons fait à Bruxelles depuis 90. Nous sommes à Bruxelles. Donc, nous avons moins à Bruxelles, nous avons moins à Paris. Vous comprenez? Donc, nous avons un président à Bisso. Nous avons moins à quartier à Bisso à Bruxelles. Nous avons un président à Mboka à Bisso. Donc, message Oyo, ayebi po azana langage na Bisso. Tu parles même langage, azala combattant, tu salane ba marche, ba ni ayebi souffrance ya peuple congolais. Donc makambo tozo loba ayebi yango wana même
tina ya plateforme oyo. Vous comprenez? Et je profite de l'occasion pour appeler ça mbote na Fabrice Kambala. Fabrice Kambala a autorité morale. Il y a plateforme oyo. Mais aza na Congo pour plateforme oyo a déjà implanté na kata Congo. Vous comprenez? Donc na kata Congo plateforme eza déjà plateforme ekozala vraiment partout. Donc mingi ya koloba ezate biso le plus important eza misala et salama. Misala présidente, on peut beau parler du matin jusqu'au soir, mais ceux qui te monient bilembo pas présidenté na biso bat auto soutenir ye trozana son yango to senga président vraiment. Donc Congo na maboko nao, peuple congolais na centre nao, et puis na rappeler kalilo moko le peuple d'abord. Oh papa atikala biso message na mokili, le peuple d'abord, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Donc au toucher peuple congolais, au toucher président de la République. Vous comprenez? Nous sommes là pour t'accompagner, te accompagner na projet na yo tina suka. Vous comprenez? Donc on a qui nango vraiment koloba na journée à l'élo yango wana. Nazo bengi sabande nyonso de partout jeune, il n'y a pas de conditions pour adhérer à la plateforme. Il suffit d'être congolais, tu es le bienvenu dans ta plateforme. Boya vraiment, boya ensemble, on va comprendre. Vous en avez des questions, vous en avez des suggestions, vous en avez makamba koloba, koloba libanda te yaka. Nous sommes des frères. Frères, boété, tambola, boété, faut tambola, boé. C'est ça l'amour. Il y a on est refaire avancer Congo. Et je demande aussi, na batoupe au balingi fatité, au pe baza d'accord te na politique. C'est pas la personne qu'on n'aime pas, c'est sa politique que mutumso se peine na ngote tozo benga batuana, fatia koya na poto, ozana ba question yaka kutana na eboye, poser question na yo. Aza mwana Congo, Aza ouvert à tout le monde. Les Congolais peuvent plus se battre entre eux, babunda, banin, toza sous na makambwana, on attend la réconciliation, qu'on soit tous ensemble, qu'on ait la même direction pour Tokoka Kobongisa Congo. Ça fait plus de 50 ans que le Congo est talandé Congo. Vous comprenez? Lélo, quelque chose qui est dans la Constitution, c'est écrit noir sur blanc. Il suffisait seulement de le mettre en pratique. Mais, en pratique. Et Fatu est venu à Duka et Lokoana qu'il faut gratuité et dans l'enseignement primaire. À Duka et Lokoana, la Constitution, à Tsangoka en pratique, vous voyez ce que ça donne. Il y a un peu de monnaie, c'est un problème. Parce que le problème, toi, dans le Congo, tu vivre trop dans makamu oeza anormal to komisango normal makama normal to komisango anormal. Donc yango to bake la mentalité, il faut vraiment bino bata média bo aider biso, que ce soit ici en Europe, partout, peuple congolais to koma na mentalité moko. OK, atali kamwana eza bena clair noir sur blanc, mais soka na motema no de jour lingino mutuana te. Donc makamunion se komika ya donc isimbate. Merci Claude, merci beaucoup. Na site roya pena na deuxième édition ya émission na biso oyo bolingo zawapi soki bolingo zali nde ya mutu vandi awa. So bolingo zate to ngoto vanda wate. Eza pona fatité d'abord, yana d'abord bolingo congolais yon to vandi awa. Yo moni to senga na bino ba congolais et congolaises. Neto le bito na deuxième édition il y a émission oyo bolingo zawapi pona toujours mboka ya pona politique et sociale pour toyeba eloko nito luka na vie n'habite pourquoi au segaki dans le congolais balinganiti te eloko na seki parce que ngape na congolais ngape na congolais ça nga pas si vraiment quoi. Je trouve que Congolais mi balé ba kuta mpa na nzela ba pesa ni mboto ka pesa na mboto ne sengo ba lo ba abiso ba Congolais to linganité donc avec plaisir, vous comprenez? Abiso pe to linganité. C'est bizarre. C'est bizarre, vous comprenez? Or eloko ba mizimale ba kutanara ba sénégalais so ba pesa ni mboto ba doit ata 4 minutes ka ya mboto. Abando tuna famille ba ande ni bana ba ande ni mwana zani mbwa o tika donc cela veut dire que amour wana, vous comprenez? Dans le temps, Esaïe Killer, qui poto pena, ce que moni congolais, on a plaisir à oppousser na pembe nae, pour solo la nae.
Mais lelo et comment so moni congolais au changer nzela. Oh non, alingi ba congolais côté ba congolais ba ate. Mais oza congolais. Alors bolingo wana vraiment de toi nango vraiment pour ça et même président Fachi alobai que soki nazu pouvoir ngai objectif nange ali nazongisa bolingo et pas ya ba congolais. Voilà, le président fondateur n'est pas un magicien seul, il peut rien. Mais avec l'appui de nous tous, on va arriver. Vous comprenez? Bino ba média, bosala effort, na osenga ba artiste, musicien, surtout ba modèle. Boana ba te belé parce que moi je fais partir de là. Vous comprenez? Boana ba te belé balanda kabino. Vous comprenez? Bo aider biso vraiment na changement ya mentalité. Bozongi sa bolingo, bolingo. So bino bozongi si bolingo ba fan na bino. Ba Rolanda pe exemple na bino. Bozongi sa vraiment bolingo, bolingo. Enfin que to bâtir mboka wana ensemble. Et vous appelez bien. Merci beaucoup Pati. Donc na dit comme ça au Bakisate. Donc je salue tout le monde. Bato nyonso ba ebinga o balinga kanga na o balinga kanga te. Et puis ceux qui na lobi makambo moko na émission o evexé bino, en tout cas na demandé bino pardon. Mais ceux qui makambo to lobi et c'est petit bino, vous partagez vidéo partout, afin que Batmoussou peut bazala informer. Merci beaucoup, Babi événement Claude Obebi. Tinasuka, parce que à celui qui a moi, vous savez, pas si me fait un sekanango. Abina kala ba congolais, si vous kutani ba ine sengo. Mais si go congolais, beno qui mande on congolais. Comme d'ailleurs président Bissau Fatir a comme d'ailleurs zong sa bolingo déjà oh parce que mission na sibno er nyoso da bolingo za wapi comme toi na igo doule asima solango na cameraman na biso igo doule maman Kati na ici merci beaucoup merci maman Kati aussi d'être chité na émission na biso merci Claude en tout cas au lobby les grands hommes oyo akangi makambe na Paris Belgique oyo roboya sa mokinaye ndeka Congolais mesana roboya na sepeli kamo lobby Congolais na kala so bakutani ane sengo mais siko Congolais mokima Congolais mais comme papa Fati déjà commis kozong sa amour ngona kisasa comme émission oyo bolingo za pa pas partie l'abondance nasi na lobby et avancer. Bien sûr, il fait avancer. Et puis, tu as invité mon tunion à la plateforme Fachi Mokondi, où il y a une émission où il y a un 3J et pas à partir de Bondas. Donc, porte sa grande main ouverte. Émission où il y a spécial. Donc, rubrique où bandozala tout le temps. Mouto azana makamba ko loba aye une émission à l'eki awa une émission oyo. Donc, où il y a la vitrine nabiso. Il y a vitrine nabiso où il y a entre biso na pays. Donc makambo nyonso to bandoleka awa na kata émission oyo. On a ki na ngwa lo bango wana na olinga mama Kati a clôturer le biso émission. Merci Claude. Maman Kati yo momoni émission na bino zali toujours awa bolingo za pi na 1J4 ya partie l'abondance cadence info promo. Makati na si gaza souple point de côté émission na yo n'engi pas que déjà il y a déjà le bide trop tout à le bi yo au coach justement D3 pour clôturer l'émission. Puis au bête à société na oyo bomele biso mukena tout. Merci Pati Libondance, merci donc. Et là on a une loba naza corps médical et si kana zali pe na bana baza ba infirmière, baza ba aide-soignante, baza ba interne donc bozala vraiment na souci mboka na biso. Lem so ba benga biso kaka mutakuya ki bazongise ka mai mutakufi. Alors savoir faire obiso to yebi awa to ke na ngokuna to ke ne pe ko former bango po ba erreur wana médical ezala raté. Na juger te ke na Congo ba soignaka te non. Mais médecine peut évoluer. On a poto évoluer ma case par rapport au yamboka na biso. Alors, autozui awa nazo benga bino no surtout ba corps médical boya plateforme eza ouvert na bino boya ko pesa un de plus poto kono sa na mboka na biso. De ba association nga déjà na sina sali pa na ngai avo aza adhérer pe na plateforme Fachi Mokondi. Ba association pe toza na bino besoin boya tozo mona ndi boki no sala ba makam na Congo eza pe mabete mais boya lisusu awa toza la susu elongo poto sala susu elongo moko ya munene ya bien lisusu to soutenir président na biso na ba projet na ye to tombola ye akende esika lingi amema Congo po lobi to sepela na Congo na biso toza bien na Congo toza ba riche na Congo alors pourquoi tozo vivre richesse na biso wana te donc toko kozaka ba égoïste tete na vandika en France non toza na biso bien mais quelque part toza bien te parce que za mboka na biso te alors toza la bien na mboka na biso to ke no kusala na mboka na biso et ozala bien on est bien chez soi.
tokita tokende mpe kosala na mboka na biso donc boya bokozala bienvenue na baprojet na bino na batalent na bino donc nasepeli mingi akoloba ezali me ntan eza te mbala nsima tokosolola lisusu na baide lisusu tokozwa oyo mpe susu bokozwa susu baide bokopesa biso tokosolola yango mpe video ekoleka bopartage so boza mpe na besoin koadere bobengi Claude Musai événement boyebi ye bobengi boye koadere donc bras ouvert na mutu nyonso tu oyo akoya na ide na ye mpona kosoutenir président na biso Fati Mokonzi. Bye bye. Nasepeli mingi nzambe azala na bino. Merci beaucoup. Voilà, balobi émission na biso tosuki awa lelo na www.114cadenceinfopromo.com. Pa Fati minga lobezate. Nasir Papa Claude et moi 2-3 personnes au moni baza sous important par rapport et à soutien pour na au remercier 2-3 kaka pour na tokende na clôture émission. Bon, on a remercié Fabrice Kambala, on a remercié Annie Mbombo à partir en Kinshasa. On peut faire partir dans la plateforme Oyo. Et puis, je remercie mon fils Arsenic Moussaï et toute ma famille, ma fille Pacifique Moussaï, toute ma famille donc, de Kinshasa et des amis. Donc, nous sommes ensemble. Merci. Pour moi, dans le Bamingi, il y a toujours staff qui a parti soutien et les bonnes avancées dans NJ4. On est basa tembe Shuna Chanel babi moi express boano aboya tembe ya produit babi ande masolo babi Nicole bafati bozawana imbattable babi so tete awa émission o legate okutana tura mbomba imbattable azawana yene bena simbi sponsor makambo yo imbattable 2 fois 3 fois imbattable encore parce que babi to ba bato ba tcha so point babi sono milandu pourquoi pas bébé Senzongo Sandrine Mbala ma pote na biso Igo Doule Boza Ebele Orboka pourquoi pas mami pour faire ça biso express pour na to sa émission na Belgique de Bossanité. Vous avez belé hein ah émission moko 5 to ba to mingité mais ne ça va toujours to biga toujours bozala wana pour na to progresser na émission oyo. Voilà babi bato vous avez besoin émission il y a Fati Mokonzi vous contacter NJ4 vous contacter Claude Musai Azawana beaucoup de partie l'abondance pour na to avancer na ba émission et belé exprimer toi-même l'esprit na yo sabati na yo na camarade na mwasi na yo na ndeko moko boye kapona kofinga tolembi kombata pe tolembi na reçoit na yo kombata to swani petro o kabile de sinan pardon kabila longwe siko yaka na idée resolo la maye na yo na musala o sai na poto makambo oyo vansa nango nde to yeba ndenge nini to kokende tu vois Irene Bula bozawana zina kusu boza ebele Charlie Mososo nabi boza ebele moto tanga mingi ate parce que musala ya ko solo la so déjà maman 2-3 oyo yo peut-être clôturer merci yangai Shuna Chanel ma privé yo mo yebi kaka donc Yvette ML Senga yo yebi kaka donc Gisèle Mbokino wana yangai Belote Kimbembi bois noir nzote boya hydroquinone boya botala ngai ndenge na sadere donc bozala pe ba bienvenue ba maman Alissa Lissi sans fin Mimilita ML 94 bino pe ya bino Nicole Batafe likolo na likolo donc bozé belé donc voilà quoi. Merci Nicole Batafe ogi yo mo bongo sola te awa sola yo suite voilà Irene bula sola pe ba sola yo Irene bula sola ba sola yo babi basa tembe bangwana et staff toujours voilà babi mami yemoko mwana vena so ni boma mwana ya mwasi mami ni boma pati ya kanisiyo ngo ba ka shuka momba wana champion des champions donc alonga vraiment France alonga mokili mobimba chura mboma imbattable champion des champions Oumela Igo Doule